Ya tout ngana yebi ba ya kofia ya papa chéri mususu akopera na bango te ba yana a respectaka batu tout akofia lo midete oyebi makambo wana te tunanga nini il faut bo comprendre Frère Gola abeta na wenge 4x4 aza dernier fils vatatikelaki nga jili nzoka ezalaki sonife isinga pongi masutuka nga moko na ndako biblike misala komona biso mibale lame na lame lelo yotiki nga na nani jili yotiki nga liko biso tobeta masolo ya papa chéri na bayaya na ye bapapa wemba bavie bozi comprends bavie nyoka longo fiolo mide tokotia kutu wana te wana luka bato mosusu na ndenge nini te na ndenge nini ke fere abeta na wenge 4x4 ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures sabone na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele eyokani Tous les coups sont permis, sauf les injures, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre chaîne G Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bonjour, bonsoir de partout. Ça n'est pas l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Cette émission est produite depuis Kinshasa, la capitale, 15h de Kinshasa. Nous sommes là toujours pour travailler, pour vous donner des informations par rapport à la question d'actualité. Vous le savez, l'artiste JB Mpiana, l'homme de bas de Manche, on fait l'album et sur le marché depuis mois de décembre. Au Papa Chéri a promis qu'il biso après 10 ans d'absence. Et enfin, dans cet album, ils ont cartonné très bien, chanson qui toque, générique qui toque, donc coup de chapeau à l'artiste. On va parler par rapport à cette actualité à disque à Papa Chéri, invité dans la Maltina sans alcool de BCBG et à couper ces détails. Et tout le Papa Chéri Binadama, il a fait une émission à RFI, il a parlé dossier à dernier fils, jusqu'à là, ça crée toujours de polémiques. Et enfin, il a parlé. Ferregola, Aza dernier fils, il y a clan 4x4. Auparavant, à l'Oba qui peut hériter et aujourd'hui, à l'Obi, les choses qu'ils ont fait, créer Mbutu. On va parler de cette situation. On a invité Nabiso Maltina sans alcool de BCB. J'appelle ça la précision. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde va spiritas, va tomboki, va le bio, papa Chira Betiwata 12 après stade de martyrs. On va parler ça avec notre invité. Je dis un grand merci à notre équipe Ozo Teninga Compagnie. Merci beaucoup à vous, l'expert à la matière. Plam Smba qui a contrôlé derrière la caméra dans la réalisation. Il est vraiment au four et au moulin. Merci pour vous, Plam Smba. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je vois une grande dame qui me suit depuis Paris. Maman Salara, moi on a Paris. LK Service, Lorette Compressor, maman on dit merci pour tourner vraiment ensemble le bibéret rouge. Maman Mokonda, ça m'a à Paris, LK Service, Lorette Compressor, rendez-vous pour ça Moko le 11 mars, journée internationale contre le mot de la femme. Tout le monde est belle à Paris, la soirée Moko. LK Service, Lorette Compressor, contre le mot de la femme, journée internationale le 11 mars. Merci à Movier, Odilo Mampouya boutique, exemple à suivre. Archevêque le Bobo Zéro Fénéa et Var Sabdala qui me suit depuis Boston. Plan Samba qui font l'anga. Sur la même langage, na yoto recevoir notre invité sans alcool de BCBG. Bonjour, bonne année, mais Hervé Maltina sans alcool. Bonne année, bonjour, Nabiso tout, tout Baolanda émission Oyo, tout Baolanda émission Oyo, Maltina sans alcool, la PCBino, bonne année, Nabino, BCBG tout, vrai tout, ya Papa Chéri, la PCBino, bonne année, Nabino, Maltina sans alcool, yeyo, Nabanaeko Loba.
bato ba mela glace ba de match roya lelo bomoni bato ba na ba petit foie ba perdaki masolo mais bato ba na ba grand foie le roi biso ba maltina sans alcool toujours na rondima yango moni ba de match bébé. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, il est là notre invité Maltina sans alcool. C'est avec lui on va essayer de parler de tout sauf rien par rapport à cet artiste Papa Chéri Binadama. Vraiment à pesi batusu bilengo a promettait biso pas Chéri bilengi. Maintenant va to kota vraiment dossier na masolo comme moi Maltina sans alcool on est utara wapi Maltina sans alcool. O melaka masanga te, o melaka whisky te ou enfin comme on a pesa ka kombo. Mais comme moi, on a comme petit mot, petit mot, bien na BCBG, petit mot, courageux. Au tindé na 5 minutes, à na 6e minute, maintenant sans alcool. On a le roi TGV. Moi, on a la Papa Chéri na musique, on a fanatique, mais on a fana kota na idéologie. Na kota na idéologie. Comment maintenant sans alcool, il y a un nenge kamukili, nenge tambola. Papa Chéri monaka te pecho foka Maltina sans alcool. La nenga idéologie na nenga ndusa ponga na melaka masanga te, na melaka shimbogi te, na melaka bangi te. Naza sans alcool. Yo Papa Chéri talika pecho makambo asalaka. Il faut que sans alcool. Yango mo sans alcool ya. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, il est là sans alcool, comment on peut vendre le tout mon appel va venir au Roger Baza, Blanchard Moussaka Baza, mais le opening ba internet ba mo na yo. Et ça on dit comment peut qu'on soit place na yo tant que okuta ba meaka wana jonge banda ndeni. Te liboso na senga no merci na Kolo Nzambe tata Mokeli wa Keli biso asala biso na Mokili apesanga Papa Chéri. Apesi Papa Chéri grâce moko boya ko fula bato. Nanga biloko te na babanda longo. Garçon mo bitambola kota dekani bima di baboma kota ntiri bima boy. Mais lelo Papa Chéri apesanga vie, apesanga catalogue ayoji, nazwa vie bato bayebanga partout na okende poto pona makambo. Voilà. Je comprends. Yango na senga nzambe merci, na senga Papa Chéri merci. Na yisaka nzambe abakisela Papa Chéri mikolo. Abakisele makambo oyo azangi. Voilà. Pour ça la paix bien et ça la paix biso bien. Yango wala. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est important to ba signification ya combo ya sans alcool et abandaka ndeni parce que c'est pas facile quoi affronter wenge BCBG kokuta ba doyen le rôle ba Sege Mignon bazawana ba vena biso Roger Ngando to kuta ba vena biso Blanchard Moussaka pour na frère na biso espace bo seke faut boulot na confiance. Enfin sans alcool to kote pena dossier et album bal de match. Enfin bal de match et bimi sur le marché. Et ça l'on n'est pas des matchs, pas même un mois, mais pas des matchs, ça va. Ouais. Non, c'est un merci, n'a pas vrai tout, y a Papa Chéri, oh bah c'est là qui disque. Finalement, agingando motema iya. Hein? Vrai à Papa Chéri, finalement agingando, a c'est là qui album, bah Ben Olondo, bah Richie Bokoyo international. Il est fort Richie Bokoyo. Wana mon ami le boko nanga le kolo nanga li sapi nanga Richie Bokoyo ba trezege selema chamu vraiment aux enfants ba Gijuma ela ba Ben Olondo ba fena biso ba soma tadi ba vrai tout ya Papa Chéri o ba zelaki album ebimi yango to ebisa e bato loba sala rien faut boulot de sala c'est des choses yangona batu ba moni Papa Chéri niveau kendeli na ba champ oyo ka banzembo lokola ba banzembo ba pedasho oyo ka banzembo lokola ba banzembo lokola ba boss Simbi Piri oyo ka banzembo lokola ba ya ba Patrick Bologna oyo ka banzembo ba tete ndai oyo ka banzembo ya ba élégance uzompana banzi soka na bankunga uzompana yangona to baki to loba mingi te boulot de salama boulot salami ngiyota bachuda bazawana L'Oréal album azawana omona ba Joski mikoto benge mape nani wana Joski diable garçon nazo yemba dega uzomba utaba zulema yona naloba zulema yemila kanda so yemba ndetsa boma mutu zulema yembi boyene yango to baike parce que le temps CBG to bise bango ke bako comprendre lelo ba comprendre idéologie ba comprendre bankunga surtout une animation moni janta misini tozofanda na zebuka wana tala zebuka kindoki ale zebu tala babini zebuka aya tala kizebuka kindoki
kati na nkolo tovandi wana eloko wana ezokanga pa fusée de guerre aye wana page okalula ye wana papa chéri ye moko aclôturer bilengi toza wana album ebimi bana BCBG bafane tout balingaka wenge BCBG boconsommer album album eza na makambo tout place tout bokoluka yango bokozwa yango boluka album boconsommer boyoka banzembo ekosala biso mpe bien ekosala mpe bino mpe bien balobaki trop mais bacomprendre na idéologie yango wana. Mais le haut sur le terrain, les matchs ont circulé très bien aussi, des albums ont circulé. Mais tu dois comprendre, tu as la claire, papa chéri, na petit na fallait pour pas. Bah on s'ala kana ba hit ND. Bah papa chéri le bas qui dit que wana il faut compliquer ba na terrain mais enfin tu as surpris na 10 ans silence papa chéri na terrain, ba des matchs et je place dans le papa chéri c'est na terrain sans que tu salon ningeni. Tes salanga plaisir pour bato balobaki trop papa chéri sila bata wenge basila to lakisi bango boulot papa chéri yembi na niveau sakana te bato tout pe babimisi album na bango ezoleka kitoko ezotekama kitoko mais biso BCBG to lobela makambo na biso disque na biso pepele c'est des choses hein disque na biso to tekama na ndenga osakana te to forcer na biso te. Pour te dire que tu as forcé 10 ans à rebosser. Parce que tu as danse en facilité de comprendre. Et ça que tu as un concert, tu as un crèche. Ok. Tu as un crèche. Quand tu as un concert sur l'artiste, tu as la valeur, mais papa chéri, le contraire. Papa chéri a un produit, il faut que tu aies un papa chéri. Papa chéri, il y a la bilinguité. Si on a 10 heures, si on a 16 heures, on a 10 heures. Yé mon papa chéri assis la relengité moi biloko ne pesi les lengi ils a passé papa chéri aké na biso na banenge mo yako na senga merci na papa chéri mon boss félicitations hein musalo sali peno laxi batu pena ke oza artiste voilà oza pena artiste musala o eza musala na yo merci beaucoup nzamba baksa susu ba chemin de fer ba yo kali susu biloko kindoki pour chemin de fer to kena banenge mususu. Tu as fait des matchs parce que les albums, on a eu le temps de parce que un chroniqueur, journaliste, il faut savoir que décortiquer l'album pose la matière. Dans le cas il y a la chanson de Papa Chéri, tout le monde chanson va immortaliser Papa Wemba. Ayembi partout Papa Wemba. Et ça le dernier Papa Chéri toujours pour reconnaître il donne Papa Chéri la claire, Alba Pena qui avait beaucoup là il donne ma Yembi Benan Zemba Papa Wemba côté ta chanson là. Tes Papa Chéri za mutu moko boy à respecter abatu. Déjà quand la papa chéri boué ata ba lobino to ba moi no za respect moi na respecta ba kultu ba musicien tout ya mikolo ya mboka o papa chéri respecta ba ba yaya na tout ba tout on a ebi misusu ba zawa na respecta o mema biso na terrain ba yaya tout ngana ebi ba yaya wa kofia ya papa chéri misusu akopera na bango te ba yaya na a respecta ba tout a kofia lo midete o ebi makambo wana te biso to lo ba yaya tout o fa ça yaya tolobeta masola ba yaya tout ngata nkoma mutu te respecta ba yaya tout on a bi azana yaya mususu peut-être à respecta raete papa chéri na leka na TVT a manqué yaya mon respect papa chéri aza mutu mo a respecta ba yaya tout o babanda musique liboso na ye o yakuta na ndule o pe baza ba mikolo na ye à l'exception de Kofi Olomide makambo na luka bato obetela ba masolo wana biso to beta masolo ya papa chéri na ba yaya na ye ba papa Wemba ba vie bozi comprends ba venyoka longo Kofi Olomide toko chako tuwana luka batu mususu basa yayati papa tobeta masola balle de match papa chéri a mortalisé papa Wemba pour papa Wemba aza idole na ye yanga comprendre que to kanisa ta papa Wemba bae bakanisa ka bolingo ere ekoki kote sama ya ofele. Tu n'as fait beaucoup là na kati. Papa chéri aza grand chanteur ya mboka oyo. Vraiment. Batu babungaka. Nzembo loka omba soyo kango lelo nditi ka nzembo sala milelo. Là c'est vrai. Oka ba nzembo loka ba shwila. Papa chéri sala ba nzembo loka ba be ya so de game. Suka na chan. Chéri sala ba nzembo loka ba clean day. Bye bye Gili. Bye bye Gili. So na nga préféré. Suka na bankunga. Papa chéri ko raté. Tatikela kinga Gili. Nza chéri na vie na e ratate. Vina non ya papa chéri. Non so Roger le combattant. Vatatikela kinga Gili. Nzoka ezalaki sonife. Isinga pongi masutu kanga moko na ndako.
Public misala komona biso mibale la main dans la main. Lela tiki ngana nani. Chili otiki ngaliko. Tala ndeti bakunga. Zoyembango. Dega ko saka na kulte. Oya basuka na bakunga. Yango to ebise ba. Félicitations cousin. Cousin muto sala émission musique, il faut yeba mama musique pour saloper bien. Vraiment. Yango to ebise ba na king papa Chiraza muta loba loba te. Papa Chiraza muta confirme. Humble toujours. Oyima loba TH. Humble. Humble na biso yango esali ba résultat oyo. Pour toi, il va boiter. Vous comprenez? Bana BCBG consommer toujours balle de match et ça la biso bien. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Allez-y comprendre et ça va ambiance et émission tant on a zalana frère nanga o benato yembara parce que papa Chiraza artiste oyo a sali ba œuvre oyo jusque là. On va voir dans cette émission, on va parler maintenant question d'actualité pour te chuter l'invité la mission sans alcool papa Chiraza tout ça l'émission na RFI et Ningisi internet. Batounie polémique qui circulé par rapport à dernier fils. Batounie entre héritier na Ferregola qui est vrai dernier fils. Il a confirmé que Ferregola est dernier fils parce que Azala qui recruté dans clan Wenge dernier écrit à Wenge 4x4 héritier à sa dernier fils à l'écart des passages na Wenge et à Ekobima na maison mère et ba spiritas ba tombo qui m'a papa Chiraza trikewa ta beti 12 ba gola ba sepeli. Est-ce que Nathan Oyo, papa Chiraza qui est important le baissous qui fait des 9 sociaux dans l'obara déjà avant le 30 juin et na podium et concert jour concert réconciliation qui est hérité sa dernière fils Yakla Wenge. Votre réaction? Ce que émission na botala qui ont bien été. Et ça fanatique a bengi en direct a tuni papa Chéri question. Papa Chiraza répondre. Sikoyo tunanga nini? Tunanga nini? Il faut bien comprendre. Ferregola a beta na Wenge 4x4. À sa dernière fils. A beta na Wenge mais na studio te. A yemba Wenge a beta ba concert na Wenge a voyager na Wenge. A yemba esika moko na ba vie na ye ya Wenge. Na concert. Na concert. Voilà. A travailler na bango na kuzu. Tango BCBG ba ko la fin de l'amour, Wenge ba ko la fin de l'amour, ya tikala na kisasa. Voilà. Vous comprenez? Azora chance au yemba album te. Expliquez-le qu'on bien ba comprendre. Héritier Watanabe. A sa dernière fils pourquoi? Aleka na BCBG, aleka na maison mère. Voilà. Maison mère BCBG ezali loko moko, ezali Wenge. Mais ekabwani banzete. Voilà. Son point. Comment maison mère BCBG ezali Wenge. Mais to kabwani banzete. Vous comprenez? Héritier Watanabe a chance ya kozana na maison mère, a chance ya kozana na BCBG. Voilà. Bato bazoloba wana ba fanatique héritier, ba vrai héritier te. Faux. Ba faux vrai. Pour ba vrai ba robeta masolo wana te bato ba yebi idéologie bato ba yebi vie héritier ndenga banandole. D'accord bon ndenge nini te. Na ndenge nini ke faire abeta na Wenge 4x4. Internet bino ba internet. Tout internet. Héritier Watanabe abeta na BCBG abeta na maison mère. Voilà. Yango to créer dernier fils. Mais partager ki bango. Fils aza petit oyo azo respecter ba vie na ye. Azo tchabango na place oyo il fallait tchabango. Voilà. Yango wana. Siko mukile lingi nini? Mukile linga ki te papa Chiraza lo ba maramba faire bon. Ba lingi batu ba échouera po ba beta masona mona nenga fo. Po papa Chiraza na problème na mutu te. Papa Chéri nanu aloba mabe ya mutu moko te. Muta boma polémique na mboko c'est papa Chéri. Pour comprendre que to e futa biso eloko te. Voilà. Polémique et to futa rien. To kolisi bana to zima kambo to leki nango besoin. Polémique to sato beta ne musique qui yango bal de match ye. OK. Oyoka ba zebuka. Oyoka ba tete ndai. Ozo point. Malarme tangiye. Matame saliba fisi. Oyoka papa Chiraza yema. Kazo yema na ba niveau yo. Au second point, félicitations à Bato Babimisi. Merci à papa Chéri. Abimisi Libiso. Balle de match. Tozi soufflé. Netinga na bandel baseka inga trop. Baseka qui Ya. Longa kuna disque bimangate. Mais te meke naza vrai papa Chéri na kokufa binadama na kobota mabinadama. Nazaki na ondima. Album ebimisa la mambo danser. Yango lelo. Félicitations pour la patience, la considération. Merci. Biso toza bato yo nzamba sala biso poto za la bengrate. Voilà. Biso toza bato toza fidèle na idéologie. Netinga pena na ebisa nzambe
Après ça papa chéri au azalango besoin pour biso ba matin tous à la bien. Pour 2023 on a Paris na okene Paris na compte papa chéri binad na masolo tani. Sans alcool. Na la sabatu ke catalogue na salaka. Et ça vrai boulot et laisse sa famille nanga et ça la nga dans. Paris au son. Bon on sani na Paris. Na donc na la sabatu ke papa chéri alinga ba bosser. Papa chéri on memanga Paris na la catalogue na Champs-Élysées na zongi ke ça. Yango. Voilà, merci beaucoup. Sans alcool, tu fais ma place ou un dossier parce que ça là tout. Et ça m'a bien intérêt. Bah le papa chéri bête hérité 12 par rapport à Martyr c'est Olympia. T'es héritier à ça qui plein. Héritier bêta Martyr qui toque comme makasi. Ça la guinée. À ça la plein. Héritier ça la plein quoi? Ça la ni. Héritier ça la plein. Plein. Oh, bah tout bayet. Oh, je vais plein Martin de Salara. Yo linga sani. Yo linga sani. C'est que yo na confondre plein. Linga sani. Baba tu baya qui yo ba plein. Héritier à ça là qui plein batubaya qui to chaki Martyr ba pinet to tindi kaki yango. Oh, héritier tindi kaki Martyr. Il est boka quitté. Bon, so pinet to ba ça que pinet ça là qui quoi do azalara. To cha mu pepe et kende. On flatté ba spiritus ton deni on comprendre. Mutu te banana bota manana lia $100 ya héritier te. Solo. Oh, tout na yo ça bilongi na ngata. Nanda kuna. Papa chéri. Aza vient na. Mais ngana na lia $100 héritier te. Il a $100 la poule gâtée. Nazolo ba pona linga bonne musique. Héritier betaka bonne musique. Aza mutu a respectera batu. A betaka ba concert ne simbaka. Au mone concert à Luanda te. Mon akilanda pena c'est bon concert c'est bon. Concert na ba fikini te. Ah, tout ça maka mususu. Tu fais pour na plein le baba tu ba qui na stade de Martyr. Qui plein. Pelouse etondaki batu bakotaki likolo yo mona yo zala kuna te. Kuna likolo ezala ki te. Ezalaki. Mupanzi a vita mupanzi imana yo mona batu te. Boniki muté ya mabebo ko. Kongola muté ya mabebo. Bino bolingi ni. Asala plein batu bakufa. Pour vous comprendre que ça la qui plein. Oh. Pour que la jeton. Pour que la jeton na mutu te. Il fallait bête concept derbo de mezala ki batu bakufa ki yango pour que la aigle. Les félicitations na musala oya salaki. Fallait za Rwandais te. Asa bato ba bomba bato na est te za congolais un vrai congolais. Asa la musala peso matisa Congo lokumu. To boye pourquoi bato ba boya fali ba jaloux, juste boya fali te. Papa chéri banda botama banda fali akoma fali non na loba mabe na ete. Na na critique fali te. Émission moi salaka après concert na ba noli tambo et créer à moi ba. Papa chéri zane mutu ya vérité. Papa chéri banda botama. Ça katanga 3 noms ya artiste ba mata tanga ignos bi tanga fali te. Atanga ignos bi wa. Inosbi maître Gims. Papa chéri bagi fali ti akomi fali za na force na na travail oya osala. Akomi sa fali. Butika o créer makambo eza yango te. Ozopa. Papa chéri azali le premier leader na kata Congo acha fali poids. Ah ba album ni. Oh, tout na biso ba droit chemin. Yo rappeler ba otala. Oh, na ba droit chemin papa chéri acha fali poids. Papa chéri ki na fali wa. Chemin papa chéri acha fali poids. Makambo fali asala papa chéri sa sala yango. C'est fini quand liputa. Papa chéri beta Palais du Peuple. 3 fois Stade de Martyr. Abeta Bercy. Abeta Olympia. Abeta Zénith. Il fallait beta de Bercy, abeta Zénith, abeta Stade de Martyr, abeta tournée africain donc. Papa chéri beta Palais du Peuple. Plein. Ba porte quoi? Oui. Tu beta Bercy, Zénith, Olympia. Tu veux tout ça ba conseil. Abeta Bercy, abeta Olympia. Abeta Bercy. Abeta Bercy dans la TV. Oh. You n'aime pas habiter. Je vais beta Olympia, abeta Badidi Kalombo yebite. So bosani. Bercy même ba Badidi Kalombo. On confond Olympia. Bercy Olympia bet son cérémonie à Zénith de Paris, c'est quoi au Tchatembe. Oh, au Tchatembe pourquoi? Oh, bon Badidi Kalombo va kenda poto na voyage né. Il y a Bercy. Oh, que nous vérifions sur internet. Beta Bercy. Ana ningisa. Oh, abeta Bercy. Ça encore. Oh. Ana ningisa. Biloko papa chéri salango. Papa chéri biso to la libanda poto kengela banderole ya papa chéri. Batu bakata te tondeni. Batu bakata te. Voilà. Son point. Biloko la papa chéri salango, loko ba leki ne pe bazo sala makambo ya bien. Félicitations. Papa chéri otika la libanga ta. Papa chéri dans 55 ans d'âge. Est-ce que tu as botama dans 55 ans? Abeta Zénith na 30 ans. C'est pas meilleur Zénith à Congo. Yo yebi, Zénith ni ebeta koleka ya biso.
Songo banda su ba polémique na bi que ça parmi ba meilleur Zénith ya Congo. Yo mo lo baso ya kolekana ba allez. Merci. Comprends? Tant ba Zénith so ba biso bato ya BCBG ba vrai fan ya Papa Chéri. Tout ça na polémique te. Tout la o ya biso. Yango moniti album na biso ezaki na studio to baneka kozela. Tout tikala ko finga bato ya biloko bato te. Yango to baki na bato bazela musala bakomona musala yango bato tu baza content bakiju maela baza content basoma tadi agingando motema iya aza content ba trezege selemba richi boko international fitier jikin fitier millionnaire aza content ba beno londo ba angola color uzon point Roger le combattant. Ya Roger le combattant na Paris ba Roger ML Molenda uzon point. Très bien. Yangona toujours il faut to lingaka bato ba osala musala bien ba matsa lokumu ya mboka. Voilà. Yangona Sans accord bientôt on va chuter avec vous. Tout va dans nos dossier. Balobaka Papa Chéri se bat des matchs bimi Papa Chéri a au fly. Mais tout le monde le contraire. ah bon bato ba ventirer pa mbala. On va vendre. Bato ba ventirer. Yoka lisola ngote. Na yoka na yoka lisola bondeni. Qui non en internet. Yoka ba so papa mna kufa. Non jamais. Siko no landa bata bondeni Debe disque ba nobi mato fera mezi Papa Chéri zo ina ne 2 ans, tina 10 ans. ba ventirer ba no luka monga olia fufu. Ba créer lisolo po ba zo monga olia fufu. Ba ventirer ba ba nzambe. Ba ventirer na masola papa ma tobeta masola balle de match. Oyoka bankunga, oyoka bazebuka. Yangona. Makambu ya 12 ya héritier bat bazolela. Selon yo pena Papa Chéri ezaki important na temps oyo siko yo nde ya bitereza pe alobaka bon est-ce que s'attendaki te na retour epesi siko. Retour neti ani. Ba spectacle ba tombo. Ba spectacle so ba tomboka ne ba spectacle so ba tomboka ba faux vrai. Ba vrai ba koloba ma. Spectacle ba fana wata bazolela Papa Chéri a ridiculiser wata. Na nini asali wata nini? Papa Chéri asali vidéo. Concert à wata eza na tongo na pourquoi? Papa Chéri asali vidéo na 5h du matin. Ayo kumisa concert. Na bien. Ya to beta ma solo est important. Ko beta ma solo bato na te. C'est important l'actualité Papa Chéri muta créer loko wana. Actualité à solo. Actualité à solo ya salité. Ya salité solo. Chéri muta lobelo wana créer loko. Et loko to beta ma solo balle de match. Bana BCBG bo consommer balle de match. Boka banzema bachuda, bazulema. Bazulu bonda, batutu, Papa Chéri et morache. Banzembo bo consommer direct. On va chercher avec vous dernière question toute l'émission frère Nabiso ex mission Papa Chéri avec des charmes olelo aza na kati ya quartier la terre mon pas mon condition mbé il a fait une émission ba toutes les questions par rapport à différence ni ya vie ou vivre dans le quartier la terre dans les canaux BCBG alors bien qu'on comprendre la tendance aux artiste Alexa Batan inaperçu donc à cause musicien dans le quartier la terre Alexa temps perdu na Wenge BCBG votre réaction Tutu Kalu j'attends la poto foya qui sasa abwaka chimini Tutu Kaluji Arkeli comprends même ma solo photo beta yango Tutu Kaluji Arkeli faut abwaka chimini chimini on a kasa ba de match deuxième volume ebima c'est abwaka na générique oko yoka masolo beta yango na tuko beta masolo mo ya pam pam bepola abe des chambres na lobby obwaka ça est-ce que ngapena na koyeba misel wa mutolo ba na ibiete nga be des chambres ba sege mignon ba tramotina ba zulu monda ba sedi gezula misapi soin ba misenga na biba ngona ba effacer des tableaux ba chanta misili simo ba page okalola misili yotengela nga ba fe na nga Tutu Kaluji Arkeli vrai à Papa Chéri hein siko so Nathalie batu balinga JB piana millionnaire simple agingando asa na million mais asa simple le comme na million te. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, c'était vite fait, on a eu cet invité à qui des passages fait au solo là pendant 30 minutes, tout ma précision, il va pas gérer enfin, tout ce monde a fait ba calendrier to chuter na biso na yo, ba calendrier pas chez ba production et zoyara et logiste, papa gérer zani. Papa Chéri, c'est vrai ba producteur, celui à produire et à gagner.
Mon producteur a produit au Arozongisa. A dépensé à Zongisi. Papa Chéri a produit au so dépensé au Zongisa. Comprends? Il y a un moment producteur va préférer ailler. De but que producteur va préférer Papa Chéri va tout souter. Ba toi on a pas mettre na bango. Mais bateau va proche à Papa Chéri va préférer Papa Chéri pour Azongisa. Comprends? Biso soto tcheli ba au senti maintenant que bata bien ba oya. Ba molendo sakombi. Ba Patrick Bologna. Ba tête ndai. Boko banque. Ba beda chou. Zompon, bata bien ba oya, ba ko consommer, ba ko somba billet, makambo ezala bien. Yango moni ba producteur ba préférer biso. Voilà, merci nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Bah programme Papa Chéri ba dédicace na yo to chité non pour la mission lelo. Programme na biso ezaka que chaque jeudi mercredi on a répétition. Wapi? Coulisses. Coulisses kaka. Bato balandaka biso ba bi pasini to répétera mais tout ça na coulisses. Le banc na TVT. On a na TVT. On est à place to beta. Michael Jackson passe ba ndo répéter ba doit yeba ite. Ba bando yeba à place ya au beta. Papa Chéri coulisses toujours mercredi jeudi. Ba programme na biso ezaka que ba Roger Ngandu ba Mosaka ba koleka na TV ba opesa ba programme ndenge ni mouvement yo tambola. Merci na bino bato ba consommer balle de match. Merci na Kolo Nzambe apesi biso force ya bimisa album ebimi. Merci beaucoup. Na pesi mbote nanga na Ben Olondo. Na pesi mbote nanga na tête ndai maboko bank Agi Ngandu le fiti millionnaire simple Richie Boko international Gijou Maël en États-Unis Ben Olondo yaya nanga moko bien mutambong ebele azaka simple toujours akabela matina air tout ya lingi batutu balinga Papa Chéri ba vrai asomatadi hein asomba soko lingo so voiture kitoko ya propre ya kelengi luka asomatadi hein au mona asomatadi toujours yobi kaka agence asomatadi ezali yaka kaka benga au comprendre batutu balinga BCBG merci beaucoup. Merci na ba ministère tout ya BCBG o basali musala kitoko biso tout sepeli. Merci na yo mon Papa Chéri. Nzamba baxelo mikolo, abaxelo ba force, abaxelo aux en besoin et ça la bien. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, tout commence bien, qui finit bien mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dis un grand merci à notre équipe Wetelenga Compagnie. Merci beaucoup à vous, Plam Samba qui le spare réalisateur dont il est toujours au four et au moulin. Donc merci pour ce très bel travail. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là je dis un grand merci à vous, LK Service, Laurette Compressor, Maman Mokondi. Merci pour tout. Rendez-vous à Moro le 11 mars à l'occasion de la journée internationale contre le mois de la femme. Tout le monde est belé à Paris le 30 juin samedi moko le 11 ça moko na à Paris on a donc à l'occasion du mois de la femme bois et belé et pas LK Service Laurette Compressor. Merci à vous Evariste Abdallah qui me suit depuis Paris. Merci à vous TH Chitenge Kenouas garçon de la ville Oumana Chako Bakolo Mouvement, merci beaucoup aussi à vous, mon ami privé Yannick l'industriel. On est ensemble et pour finir cette émission, merci à mon partenaire privé Nicolas Mokondi. Donc bonne guérison à vous. On se retrouve à la prochaine pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne G Télévision. Au revoir.